ngayo soko ko jour moko ko luka okutana na ye mutu wango ya benginga mwana musala otune kaka question est-ce que oya tinda ka babondi baya ko bondela ngai ti lelo yo na oya alubi mwana musala abi kinga na mwana musala wapi ye nazo na ko retrouver te wapi ye eza oya tinda ka babondela ngai ou bien oya abenginga mwana musala aluba ezala clair to yeba parce que nasi nazwa mpe message na ye mutango wana atikelanga message namona ika numéro moko akini naboyaki koyamba mais siko ndenge ezalaka kaka na ye omonake numéro yango etikelinga message siko nga na calculaki peut-être ndeko na nga moko boye obi eleki na nga moko aza na problème te avant na efface nayoka nano nayoka mpenza nayoki voir ya patron ya Popolipo azoloba noko ngai mutu na yo atangi kombo na ye moko atangi vraiment nalingaki soki mwa ezali tokutana vraiment tosolo azoloba peno ndiro ozosentir ke mutu aza na problème so alingi akachwa soko nini nalingaki vraiment soki mwa ezali tokutana pena tosolola tout ça nayoki yango message likambo na koloba na yo témoin na ngai Adam Wangisa camarade na ngai Adam Wangisa accompagnateur na ngai ya isifi po yende mutu nazalaka ne mingi soko jour okutana na ye tuna ye likambo na yebisi yo atikelanga pena message voilà namoni kaka noko nga mutu na yo un tel boye vraiment naningaki soki mwa ezali tokutana tosolola wana na uti je me rappelle encore wana na uti kobeta disque liboso ya Karmapa oya ba Duchesse Amanda wana tango ebimi kaka cartonné bona kasi esalaka ta ba 3 mois kaka après boye nde na zwaka coup de fil ya patron akala ya Popolipo ngai mutu na yo vraiment soki mwa ezali tokutana tosolola tout ça bobo baninga tango ekoki papi gene tolobela vie papi gene tolobela vie yo juste ote pa nazalaka moninga na yo te ngai se Beniko Popolipo kuluti ya baleki nazalaka moninga na yo te mpe na kotikala kozala moninga na yo te papi gene tolobela vie Mister Siatoul nazalaka moninga na yo te papi gene tolobela vie est-ce que nga naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te jaza totikala kozala baninga papi gene tolobela vie Ambro Jenny, papi gene, nazalaka moninga na yo te, papi gene. Nazalaka moninga na yo te, papi gene. C'est impérateur et Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi gene, tolobela vie, est-ce que nazalaka moninga na yo te? Est-ce que nazalaka moninga na yo te, papi gene tolobela vie? Nazalaka moninga na yo te, je ne suis pas ton ami. Papi gene tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gene tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gene tolobela vie nde. Nazalaka moninga na yo te. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi gene tolobela vie. Papi gene tolobela vie. Solas Kantus papi gene omoniango José de Londres Sida Bilele nazalaka moninga na yo te papi gene. Moi je suis pas ton ami voilà moninga no te di bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euros ke badi nazalaka moninga na yo te papi gene yo ebite azalaka moninga na biso te ngai mo grosso na Napoli nazalaka moninga na yo te papi gene nazalaka moninga na bango te. WS Production Willy Sionga.
WS Production, Willy Sionga. Eh oui, bah tout ninga décor à Zawa Piboé. Ah, décor à Zwami na site Kitoko, oh Tobengi, Toronto City VIP de Maluku. Et ça espace pour na yo, pour nga, pour na ndeko nyoso, ozala na projet à vie. Toronto City VIP, yo ka avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pembeni na site ya Vodacom. Makamoteli réseau, bosana. Tozali nzinga ya quartier d'investisseurs. Tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku. Pembe na mai. Mpepe moko naturel. Wana poto. Ba diaspora nyonso. Olingo s'investir na mboka na yo. Toronto City VIP de Maluku. Et pesa to ezo teka ba espace kitoko. Kolongwa place Nazar. Tiomo na presse. To paso la nzela. Toronto City VIP de Maluku. Et ko sunga yo ozala na projet osala site touristique. Tope otonga villa na yo. Ah papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na numéro oyo. Ta numéro do chelibino. Benga. Na moi mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terrains. Que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même les travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le société Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en train aussi à un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci Papa Willy. Tokobenga yo, Poto Somba, Totonga Nekolo. Na Toronto City, VIP de Maluku. Na pesi binombote partout, beaucoup disposer encore temps, il y a Kolanda Biso na Tolobe la vie officielle. Vraiment merci Nabino, merci na confiance, merci na disponibilité bolingo bozakanango à travers bandeko ya bino. Biso to bandeko na bino. Là on a encore popolipo, ya poli. Tout ça moi be Michel Belé na ya poli. Ou bien poli soit azana makamba woloba o ya sérieux mingi, il est ka on a Tolobe la vie officielle. Washington merci na yo. Na komisi pembote na yo Washington a psenga bia linga ya poli trop. 4 fois prêtre. 4 fois prêtre. On a tout l'accent, on peut en avoir beaucoup. 4 fois prêtre. Voilà, merci na Jérimbo na Canada, merci na secrétaire Nabiso Elise Moranga, Seke. Jérimbo na Canada, merci Didier, merci encore na Emile Bamba de Zurich. Nazomona sous Platini Chipamba, wana baza yangai pena ya Kati, il a fait, il a promis, il a réalisé. Jean-Claude de Mabanzo, il y a pour lui faire mon raté Jean-Claude Mabanzo. Yo so promet de réaliser ka. Voilà. Eddie Mesaki, il y a eu un gros, sans oublier papier les rois cartes illimitées formé la Souka. Tout betano Katina ya poli. Ya poli mbote. Oui, bonjour Papi Gen. Tolobe la vie. Voilà. Nazala kamoninga na yote. O mato kita to baninga te. Ko zala baninga te. Impossible. Impossible. Ya poli boni santé mi mikolo belé hein. Ah, te santé ça nango bien na zaka na ndi na za na mwa matanga. Ouais. Na auto couper la petite sœur ngai à côté à papa ngai. Ouais. Donc moi, on monte un peu fatigué. C'est très tard. Ouais. Donc, en tout cas, sincère condoléances. Sincère condoléances, vraiment. Merci. À part ça, il y a Poli, Boto Selomona, Delvis Salsero et Marchandeni. Non, tu vois, enregistrement tout ici là qui et puis tout producteur à Salaki P, Papinga Nini, mastering déjà à Salaki. Bon, tout aussi la caca.
programme na ye quand est-ce qu'il y a ba fiche banini tout ça on les autres dépendre na Lolo Mutima la maison Pactol Muta Zamani voilà yimto azo misango bon ouais toujours taille la ka ye quoi. Vous savez combien de plans qu'on a? Hein? Vous savez combien de titres? Combien de titres? Na composé 6 titres hein? Ouais. Donc ça ils ont calculé les style enfin et bah il bosse va yo kanga na salsa quoi. Ouais. Donc on a tenté une expérience wana. Bon tout à la c'est que ça va donner hein. Monsieur Robi Makan. En tout cas on a eu date précise pas na yemoko. Moi puis on a fixé bateau exact mais comme la société passé ba boulot tout artistiquement c'est celui-là qui et puis côté mastering est déjà prêt donc il est comme doit redéfinir le reste. Voilà. Tout ça il fait déjà moi bah image déjà hein. Donc problème est atteint. 5 itoko aide de l'Éternel na Pession Botebele bench Ntsumbu bench d'or na Grenoble na Pession Botebele ya poli et lelo musique na biso mona ndenge nini parce que yozali moko ya ba minganga ya musique na biso alors musique na biso mona ngozo tambola ndenge nini. Bon bah jeune la musique na biso ba jeune baza au se débrouiller na bango bien donc parce que neti sikoyo actuellement là comme moi na comme yoka partout kaka ba demande nyoso kaka fali partout fali na utona na kutu émission mo na mindele pe na ba kumisa fali na kama ki mindele ba ko iba makamu na biso à niveau na ba ibi makamba ba ki warrior ouais ba warrior ki warrior wana na mindele pe ba ibi ya quoi. OK. Donc ba jeune baza au début na bango bien c'est bon net sikoyo ezaka soko ba côté on a soko ba tuni falite comme mususu na yo kaka mingi kaka ya faire ile ko nzembo ne moko boye kutu nga utomeka kya kaka na mwa groupe na nga utobeta kawana tomeka kya mikolo ka to bakisa to ko beta nzembo mususu le ka to koti kaka ba chanter ba koti kaka suki akifwelele mais vraiment l'ambiance c'est ça et en tout cas ba basculement boye. Bon, bah, j'ai une photo plus à bonne chance na bango. Ils ont des temps on a bango hein. Donc faut tout encourager bango. Biso moto zawana pour en cas de besoin. Ngai vie na bino ya motema pembe. Nazali wana quoi. Problème exact. Voilà, donc surtout le bela bon tout me ko bena peu moi fali mukie hein. Tango mona ka fali. Élévation yo azwa. Ndengo yo yeba fali na élévation azwa. Au monde en ezali ah vraiment bon tala ka biso to za bato moi mutu a réaliser ka makamutu ezalaka na oka nzambe nga lelo na remercier ka garçon moko to zalaka na compagnie na biso akala compagnie ya ba musique il paraît ba musique to comment obenga ba compagnie compagnie moko akala to le kaka voilà to zalaka na directeur moko mon jeune frère comme on est Faustin Diata yende mtu ayaka na fali na compagnie wana kala. OK. Donc ce qu'on a telaka tanga yelaka biso fali wana et puis nazo monaka muke na ndenge évolution nga fali ndenge zo kendaka ti lelo pena a combiné pe numéro 1 kaka ya musique congolaise kaka boui kaka. Donc ils a des destins pas bien destin ou destiné. Voilà na benga on parce que ils ont comme on dirait ezalaka na moto na kokota kati ya moto tango yaka non tant fallait yaka na lelo olobaki il a beaucoup travaillé a évolué makasi parce que l'era yaka déjà rien que tant va présenter kaka kobina na déjà nazo mona ngo ngate moi no yo et puis nazala ko obsenga ngolo barika pop so tu kana moi ba intuition on a ta expérience à la musique moi et tu yo na moni au kende loin vraiment na moni à venir na yo et ça l'a bien tu as sérieux na musala na yo kaka quoi et puis tant on a comme on pas comme misabanzembo moko bananzembo ne liboso nazuta la die ko misanzembo mibale tant on pas comme on a bandi carrière ne solo disque ne liboso ku pe na beta na kati na ya mibale ya liboso na beta ka titre moko orgazi et puis on a mibale na ko beta nzembo mo yemba ka
Chéri Nangaza Mondo qui est automatique. Voilà. Na beta guitare na nzembo wana. Bon, na mona ike azo kenene pinda o aso bimisi disque sika makambo isa lokole mati ti ndenya poko akulero pa comme musique congolaise lelo comme on dirait yemta comme ko représenter moi yena ndeko na ye faire ba mbale ba doit simi musique na biso lelo. OK. Alors ya poli na ba groupe Oyoleka. Apport nous ala nini na ba groupe Oyoleka. Na ba société ndeto bengango lelo na ba compagnie Oyoleka leka. Apport nous ala nini. Est-ce que au mema penza au mema ka pe coup de pouce na ba compagnie Oyoleka leka. Ah bien sûr hein, parce que banzembo nyoso ali boso. On a bêta na orchestre on a les kawana notamment ici fi place on a comme la popolipo parce que talagaka star na biso ya génération na biso tanto kola on a c'est évolo quoi pour ka ma campé to biso ko lipete talaka to ko ba koko lera ba ici fi wana na zala kina ngutu atana mwana mote mais lelo na komi na ba koko puis na zamu na ba koko mususu ba si ba boti déjà donc na to ko li star na biso ya génération na biso et puis grand chanteur donc parmi les grands chanteurs on a bêta na bango c'est il faut tanga ka be voloko wana et ba pina bazana na lignée ya ba taboulé ba grand calé ba ndio kita ba taboulé ba pépé calé et aussi be voloko wana donc ba grand prêtre la chant donc bon na orchestre wana na apporter quand même quelque chose parce que nzemba liboso na beta na isifi et cartonna et ba tu comme tuna mais voloko ajo bonga crimo ko popoli po double patte mais il mo laxani active ba ko tianga pe bala liboso bena ba tianga na page mo na journal ba tie photo na ngai na guitare acoustique na moi kazaka tout ça ba ko pe popoli po donc étoile yasika ya orchestre ici tout ça et puis si on a sauté sur na qui attend pour tous attend et bien l'explication te attends on a côté zaiko nzemba liboso kaka na beta na zaiko muvaro oui que solo wana lelo etikala lokola hymne national ba solo solo wana mokili mobimba so beti amweza lokola nzembo lokola Mario référence da ba solo kanyimi sufo kango voilà ne ba suto beta concert moko na ba ndeko na biso ya ba il wana to beta na Zénith kala na ba tuzakolo ba ne yango tokolo ba nini pa na ba 91 to beta na Zénith lero na sana na zaiko familia day to beta na Zénith na ba ser na biso ba chala mwana a pepe kale ba nani tout ça to beti na ba antier calculer ka ba antier ba to beta bango côté son ba saka na kate donc bah yo beaucoup qui le kitolaire va ninga ba obete est-ce que biso le to convaincre ba toi oui que bango le si biso de kozwa wa to zala na ba directeur artistique ezala na ya concert ya vie reilema to beti nzemba liboso moi bongo moi deuxième moi bongo et puis que finalement vie re ya yo bisanga petit nanga na moni beta solo no wana les na beti kaka mais biwa on dirait bien continue au stade batu bagangi non ici on crie wana na ngamoko na ningani quoi voilà donc talaka solo wana et puis tikala tilelo tikala ko tilelo et comment le roi moi hymne national mon boue et puis pe tant na leki ti après bazaiko ti na yo comment pe na compagnie na biso kala oui bah Evre tout na sala et où t'as déjà na ba papa bonheur t'as ba succès ba papa bonheur wana ti l'album nyoso to beti parce que ba Beniko zéro faute voilà wana tala kaka ya pour moi question moi curiosité ya pour les anabana combien ngai tena za bana belete j'ai juste 6 enfants ouais yo botono mingi de ma mission na ça te ngai malgré qui toko na nga ya mwana basi baza kulinga ponga na ebo baratine moi cité mais oui parce que basi balinga nga bango moko OK donc on soko na le banini le loko et comme penalty moi style ko le baka moi ma kamandi ngona donc soko na presque exemple soko na
bana nga pe na komo yoka neti mwa soni pona ba koko ba nini bon soki na coopéra na basi donc oyo nga na banda bango bakoki même pas 10. OK. Tout wana bayaka bango nga na kima potolaka nga oyebi nga fieno na zaka mwa timi nga na kima basi na kola na ka ndengo wana pendant que moi na ngeza ipina barabara mususu na lika boye mona ba sere musu azokanila nga na ko voyo ko yeba wana nga na bakaira na do barabara na ko lika ngo sute donc na mona maka donc ni yana mona na mona nga puna bondi la mwasi on a un kilo, donc mais nazaki mobuluté il y a na vivre na bas c'est belé en même temps na koka vivre na te donc nazaka na bana 6 et puis bako ko ndem tu bakomi mo belé nazana mo équipe de France na et puis parmi bako ko na nga ba msoupe soko 3 boye ba si ba boti déjà OK donc voilà. Wow, ça va. Hein? Ah ouais. OK. Alors, il y a pour tout son nom, comportement, il y a bah leader, tout bien bah patron, il y a bah groupe. Nous on a bah patron bah groupe bah ça qu'on se comporter les deux. Apparemment on peut être moins général hein comportement il y a bah patron. Alors, nous on a comportement bah patron bah groupe. Au monde on est bon, on a déploré comme moi Isaelina Bango parce que ça na sens il y a partage donc tout se partage kaka musala l'air bozo créer biloko mususu ba leader mususu tu vas zala l'air bozo sala musala ngo azana EPT omoni mais siko fruit ya musala ngo kaka bango ba bénéficier nango grande partie ezaka bango biso ba to sala kango to se contactaka na ba miette na peut so na betela lisolo mu comme so na so la na Roxy nyao na téléphone obi ke phrase aliboso aloba na téléphone abi mon cher obi ke passe nyonso to mo na musique to seli encore ba mususu to gagner na biso rien obi tu chaki ngapi na makasi na bia situation ngaka saka ngango ça passe yo ka ngamo voilà tala musala lokola Manoaku asala na Zaiko qu'est-ce qu'il a gagné? Musique à Zaiko, réputation, musique, c'est Pépé Feli. Mais qu'est-ce qu'il a gagné là-dedans? Pas grand-chose. Il y a bêté là, tout le ça va succès na guitare na ye, va bénéficier à Yemoko. Donc, l'idée de groupe, ça a un sens, il y a partage. Donc ça c'est mission tout bien ndenge mission na bango musala mais li futa nango bango bazwa kango ba bénéficier kanango isa ba garantisaka tout le avenir na bango bango na kondire baninga mususu bozana droit wana te bo garantir pe ba vie na bina avenir na bino la garantie non mais est-ce que vous sala ba réunion te hermo bo vandi pena bozo sapi moi réunion bo solo pena bo sapi mo tutam sumo berreur non en tout cas place wana osala ki mabe place wana est-ce que bondo zopi wa temps wana on ba musicien bazala ba traître na sina viva yango de orchestre na no bakato na beta oya mikolo kosa izalaka période moko na monika ba viango na siko besoin répétition ba en tout cas mes patrons vraiment salaire nango fois ba matsango quand même tala mbongo côté belé tout ça voilà entre ba musiciens pour ngana ki mwana mke na zo no beta na milia mikolo bango tout bazaki idée moko que non en tout cas faut le belayer vraiment faut à la augmentation à salaire parce que tala ka bon comme côté belé chaque week-end to beta ba 2 fêtes ba 3 fêtes tout ça obi que réunion salama vieux mo azaki accompagnateur à grand maquisard vieux Dave Makondele na bossa na likamona te na zaki mwana mke yem to azoka parole que non pas trop mais au moins quand même ndenge to kumubeta mikolo to kumubeta moi trop ba fête belé tout ça mais au quand ça biso pe na kota ba salaire tout ça
patron a tuni mais yo makanisi yo zwango api ba bino to sola ki na ba ninga tout je crois que baza na même point de vue na ngai tout ça binana atu nani a point de vue moko na makondele ba tutu ba sola ki oui ba tutu pena ba fana ba ngoni obi ke vie wana ba longola na kosa vie wana ba longola ba c'est lettre révocation ba longoli mutu fa ça il a intervention azati. C'est ça les musiciens congolais. Et ça manque, il y a Kibomoto. Il manque de personnalité, comme Boza sans esprit. Parce que les Kamoso, ce qu'ils ont, c'est Bosoli en Bino tout bouillé. Faut, tant que quoi il faut faire sentir Moutouana qui Bino tout, Boza n'a même point de vue comme ça. Moutouana a se plié la volonté na Bino parce qu'ils ont gagné grâce na Bino. Mais na réunion on a compris na tenga qui n'a pas qui n'a pas vieux tout. Ba fandi calme kaka vida muta poser problème wana et bon ça suka na comme bon ça va le quoi na moni baninga no ba lobina ba ngori donc ils a idée na yo moko alors moi ça sous na compagnie na société na nga ezate olongwe via na longwa ndenge wana moto moko pa côté là était via longwa ya poli est-ce que banzembo yo beta est-ce que la pe banzembo na parce que je crois que ce que bêta attend mon autre mais ce bêta yango esa participation na yo est-ce que la wana na école lango mais il y a muké pourquoi parce que na comprendre na retard na ni komisi na organisme wana te wana ezala ba zwaka ngona ba tushango na spedidam na déclara ba œuvre wana na retard donc ba 20 ans, plus de 20 ans, 30 ans, et c'est les cas. Donc, nous avons été à succès, mais les lots, Sotali, Néo, Bima, les lots, c'est déjà plus de 20 ans. Donc, droit, on a mis Salaka, ce qui est salissent un certain nombre d'années, et Meli, Bakolo, Nango, Bazate, ça a un organisme et ça ça va UNICEF Croix Rouge bilo monde ngwana quoi siko yonde na déclarer bilo ko na tout papa bonheur mouvaro nyonso na lobiawa a déclaré ngo mais na zoka bambo mo ekomi amitié déjà or à l'époque on a déclaré ngo à l'époque les rwana ngana les ngo mo bongo bien c'est ça le problème sonyo za yo parce que bête belé mais eux ceux qui sont vendus boyé c'est-à-dire aux ongaka nango solo yo beta non na ba kese nyo so beta loko beta solo na beta solo ni bele moza na no tete oyo na beta leki to na beta peu bundaka na otamso question yo tuningeza loko zo tuna o tunanga ne wala ba karate uza bana no so ba fandi wana o ba tuno siko mwani no yo lingala ko le choiza mulo choiza mo mulo mais par contre ça na ndenga ya nature na ngai par exemple, au moment où tu attends Nzembo, c'est beno ya poli papa, betali sola de mazara, sona beti papa kaki kaki moi ni balinga solo wana or ngai moko tanguna solo ane beta ngana chaka kan siko na mi solo oyo Jimmy ya balandula kangana voilà ayeba keloko moko yango ne mte kumba kangana donc voilà Jimmy ya balapesa mte kulo voilà tala kana un excellent guitariste mokili kabula biso artistiquement mais que voulez-vous Zaba asala makamde ndenge na pardon un excellent guitariste Jimmy Yabana il fallait tous la kaka groupe Mora Tina Kimokolo mais tala bazai ko on to linga ka trop mais tala non to le baka ba leader ba groupe siko apparemment bino bato betaka to baneti ba guitariste ba drummer ba tasima apparemment on dirait bino bozwaka na retard on dirait Ataba bien. Ataba ko chaba bantafula. On dirait nous avons moi retard. On dirait parce que bino ne batu bobetsa la musique. Oui. Mais apparemment bino boza ça dit même dans ma solo ya là on dirait na ba négliger bino quoi. Na comprendre phénomène wana mais na tikala na souvenir moko
ntango nazaka lere na kosakosa toza kobeta nzembo moko boye nazoyeba nabosani titre ya nzembo yango tokobeta oyebike nabeti solo moko boye namoni mama moko ya mokolo atelemi azoya na mbongo na podium aye nakomprendre te mare yango azolukaluka aleki mpena bachanteur azolukaka sikoyo bachanteur mosusu ondire baolakisa na bango ye mare wana abi te azotyaka boye ti jour yango mpe nafandaka nanga na kiti na nsima mampli kuna mare wana aluka ti place solo ezobima aye kotianga mbongo wana ozomona nabosana yango te voilà vraiment moi va souvenir à kala ino ma solo no les musinga siko va souvenir à kala belé na ko tala na calculer susu na kosa to accompagner un jour mon fait mo to betaka boy Grand Calais le meilleur chanteur ya Congo le plus grand chanteur à Congo Grand Calais un pépé Calais mais le Grand Calais Kabasele ayaka ayepa zalaka invité na fête yango biso kosa bato groupe biso bato betaki siko l'air moko ayepe aye na podium albito beta nzembo era nzembo ni kelia tamaloba ya pamba monia to beti yango boyebi kele to komi na 7 nayebaka te vraiment etikala lokola nabenga yango ata lokola meilleur souvenir na ngai ya scène ya musique quoi nazobeta 7 kaka ya kelia kaka donc mariage moko esalamaki wana cohésion moko esalamaki wana na bassiste abetaki partition moko boye et ça la vient caler plaisir mon comme on vient caler pena kiti pena mutwashi kala personnalité ndengwana grand calé kiti pena mutwashi penda azobo ka cri azobina et puis comment il a ce qui ata fait chango pe le kaki nango ekei lisolo moto wako loba ko aso to na répétition na kosa mais vie pe na sentiment to pese sentiment danger ka ndengwana to yoko zo fait mususu so 6 mois plus tard ayer su kaka lera akoti kaka aye na podium balamo atalika abina ataninga oh mon petit tu es là ça me rassure alera monika fait na ngoza wana en tout cas ça me rassure donc bavie nanga tu wana bakosepela na ngai eza bavie magiata ata bavie longomba kaka moko vie mpe akosepela na ngai po asaya mpe ye kutu oyembakane na mariage ya bimi toyembakane nzembo nde moko akala boye natieli mpe na deuxième voix mpe na papa viki mpe na sentir ke mwana oyo oui ka bavie wana tu nazalaka na bango très bien parce que bato nyonso partout oyo bagroupe nyonso oyo travailla bon, Watu Kenet Nazaïko, on a meilleur compositeur. Ah, mais c'est connu, c'est Bimi. Ça Bimi kaka. Et puis. Il y a André. Yé, à part Yé, Nani. Mais je peux avoir ça la banzemba bien. Belobi et Kermé. Ouais. Vous savez bien. Comme on est bien, c'est comme un Genkerme. Genkerme. Ça la banzemba, Azao ça la banzemba bien. Yem Tassala 77 fois 7. Voilà. Au betra moi. T'es na titre, t'es na zalaki, mais titre wana mutabeta solo, petit nanga auta otika biso, nani Daniel. Daniel. Mais ce que l'homme m'a dit Goloba, vite fait ya poli. L'homme m'a dit Goloba, Barosa cimetière, babio, basoliste minga zaiko, bakunda boga na cimetière Kitambo, bon, coïncidence pe on dirait. Babio no, basoliste minga zaiko, bakufa kaka, Barosa cimetière, elo kwa nzangi nini? Barosa cimetière. Nga pona nga na yebi ezala ngo ba aventure petit nono amakamni akosala kaka, akosala kaka mo asala ba grimace kaka boye. Ah cimetière, je commande. Je demande, je commande. Voilà, ça kosala ne ngo ba aventure kaka ye ezandenge ne to ki pété parce que na yeba ah papi que son azana yo rapla nga makakala to beta concert mo na salle Madeleine na Bruxelles wana siko nono ndenge zala kaka donc ba mise ba ya ka lero mo na ba concert ba ko zo ba mbongo minya mabanga ba talako siko nono lero zo kota ba ko benga binga yo petit nono ya nono ya kawa yepa yebo Bissombale, tout ça. Nous avons une place, 3 personnes.
siko moto bayebani na ye o ye nono ayebi komone na lobaka ya komone nzuzi wa présenter ye nzuzi on va présenter des familles bazali pembeni ba pesi est-ce que bon 3 personnes va venir faut pas absolument c'est Raymond c'est Antoine Sounan ye pas jusqu'à la ratira poche aye na podium to dit qu'on bête avec on va gagner tellement ça il va liste va te bélé si quoi 3 personnes wana bazo biyo kate ba comment tu ne ba comment ça les basi non tout ça si quoi il est en tala bango a se rappeler na kombo ya nzuzi wana aye kana micro ya nzuzi avec les 2 autres non, talaku. Ouais, bah c'est juste Iwana à construction avec les 2 autres. C'est bon, il va tenir là, les 2 autres. Voilà. Alors, relation non lelo ya polina ba leader oyo les cas bon biso tam solo su bazali sauté mais ba o baza vivant relation na yo est-ce que bo na musalo yo sala groupe na bango est-ce que tam sota mo téléphone pour polipo bonne ta santé boni bana boni est-ce que vous avez une bonne relation est-ce que ba zo rappeler tam tout temps Robert parce que musique on etika là est-ce que on va zo rappeler tam so Robert en tout cas rien ebika il y a à peu près une année petit nanga moko aza moi au placé akendaka jour moko kotala evoloko chez yele ba so ane evoloko ti azui petit nanga ngo azui idée abengi ngai tant na yambi allo nani wana ya poli ngai nani apesi kombo na ye ndenge nini te malamoka bi ya police yana passé au mutu na yo malamoka passé na siko là il peut poli ndenge nini to soli to seki moi muke wana et puis voilà mais le reste bon to solo na biso te to na biso na problème te to mais to binga na biso te rien ça non ka babenga raté bon ngape na na numéro na bango te to binga na biso te nyoka longo pa benga ngai kala mingi te awa aza ikop moko soki alors ndenge ya lobaki na téléphone oui poli c'est Jossar hein ngabi boni président abi oui ça va normalement abi ngabi na bengi oka parce que na za to kobeta fête moko mikolo yo ya mutu moko azaka na États-Unis aya ko sala anniversaire ne na kin alors aki na besoin présence na yo pesa là na ya manoa coupé ezala po aza grand fan ya zaiko tout ça bu lisolo tosolaki ne yango wana esalamaki te parce que date yango oyo mutu yango asalaki anniversaire nga nazalaki libre te yango na coïncidence pepe mpe azalaki ne libre te po dès que sosolo na Jossar nabengaki mpe pepe ngai abine voilà Jossar abengi ngai mpona cop moko boye le na ipsika date alobi mais date wana nga pe na ozana ngai liberté na sana engagement na nga mosusu voilà yango wana kaka ok alors ya poli kaka nalingaki na tuna yo parce que biso nyonso toujours tolandaka par réseaux sociaux apparemment côté moko po uta babi ozalaki mwana mosala nini nayoki bien te côté moko uta babi ozalaki mwana mosala babi mwana mosala lobaka te ozalaki mwana mosala bon mosepe mwana mosala ya poli na comprendre lisolo yango nayoki lisolo yango mwa mingi mpe mikolo oyo tioleka mais en tout cas bon nayebi ke moto akosaka bato bazoyoka ye moto akokosa conscience na ye te mais moto wana parce que nalingi kotangaka bakombo ya bato te wana banini moko namona yango eza se mingi mais moto yango oyo abengi nga mwana mosala nayebi te gele nano est-ce que ye te moto atindaka bino neti ndenge otuninga question ye te moto atindaki yo tete nga mpe nalandaki yango kaka bon nga mpe nalandaki yango nga mpe nga mo nalandaki yango mpe nayokaki
Bon, et là, on a encore peut-être, yo en tant que chroniqueur, journaliste au Panzaka Sango, au Rabato Vérité, n'a senga yo. Soko jour mo luka okutana na ye mutu ango oya benginga mwana musala. Otune kaka question. Est-ce que oya tinda ka babondi baya ko bondela ngai ti lelo yo. Na oya alubi mwana musala abi kinga na mwana musala. Wapi ye nazo na retrouver te wapi ye. Eza oya tinda ka babondela ngai ou bien oya abenginga mwana musala. Aluba eza la claire to yeba. Parce que nasi na zo pe message na ye mutango wana atikilanga message na mona ika numéro moko akini na boya kiko yamba. Mais siko ndenge za la kaka na yo mona ke numéro ngo etikilinga message. Est-ce qu'on a calculé peut-être ndeko nanga moko boye bile kinanga moko ana problème na ate avant ni na effacer na yo kanon. Na yo kapenza na yo ki voit il y a patron ya popo lipo azoloba noko ngai mutu na yo atangi kombo na ye moko atangi vraiment nalingaki soki mwa ezali tokutana vraiment tosolo azoloba peno ndiro ozosentir ke mutu aza na problème so alingi akachwa soko nini nalingaki vraiment soki mwa ezali tokutana pena tosolola tout ça nayoki yango message likambo na koloba na yo témoin na ngai Adam Wangisa camarade na ngai Adam Wangisa accompagnateur na ngai ya isifi po yende mutu nazalaka ne mingi soko jour okutana na ye tuna ye likambo na yebisi yo atikilanga pena message voilà namoni kaka noko nga mutu na yo un tel boye vraiment naningaki soki mwa ezali tokutana tosolola wana na uti je me rappelle encore wana na uti kobeta disque liboso ya Karmapa oya ba Duchesse Amanda wana tango bimika ke carte cartonné bona kasi esalaka taba 3 mois kaka après boye nde na soka coup de fil ya patron akala ya Popolipo ngai mutu na yo vraiment soki mwa ezali tokutana tosolola tout ça bomo nayoki nanga mpe nayoki adanga biyoka makambo mutu message mutu atikelinga et puis tango ayoki kaka boye puis après nabomi na ngango et puis à part wana atinda bato ebele baya kobondela ngai ngande nalingaka te déjà donc bandana na concert ya Wake Up soki ebetama te parce que producteur wana ya Wake Up ayaka kotrouve ngai mpona voilà monsieur Popo lipona ye kotrouve yo mpona Wake Up wana fo kobeta concert nango tozanga bi ngai nakoki kobeta ekosalama susu te ngai nazobeta guitare patron akala ya Popo lipo aza na nsima na ngai pardon aza liboso na ngai ekosalama susu te yango nomona concert ya Wake Up ebeta te atinda bato andenge na ndenge na ba journaliste mo pe na terre na nga kombo na ye acha yibsanga pa bien ya poli mutu na yo vraiment charger nga pena duna ko convaincre yo kaka vraiment tout ça bozonga na kaka bobo na loba na ye jamais ba raisonner za nino boya rapani boya c'est-à-dire réconciliation yo boya ngopani soki réconciliation na c'est pardon wana yo boya pardon pandi parce que ko accepter pardon za okende pe ko beta c'est-à-dire okende ko ya aussi pardon za ka pour kende ko rajouter encore un plus na yo ce que yo boya susu ko kende beta boya pandi te mais justement ya wana moite na lobby na jour okutana et tout na soki c'est zaka donc na ba comportement image mibale wana mutu abondelaka ngai na abenginga mwana musala parce que bimika na munoko na ye yenda yebisa yo wapi ye penda ya solo wapi ye te mais est-ce que yo na côté na yo lokanga na sana yo ce que boya rapani oboya nde parce que na yebika aza bongo yango na mutu andengo wana bosiko déjà na zo comprendre ka ye te oza wapi yo na yebi yo te bona yo lingi na pio réponse na pesa réponse par rapport ya ndengo bondi la ngai ou bien par rapport à ndengo obina nga mona musala est clair te est-ce qu'on comprend très bien voilà très bien ce comportement na yo mona ngona tango
to tant bozala parce que tant na robeta ba papa bonheur ba civilisé ba tout ça là ba diva ba tout ça là mo on est tigala obimate moi na musala hein mon cher mon ami talaka yo motuna mais avec le temps moi na musala suka nango moi na musala moko boye donc même comme moi na ngakutwa ayebi yango susté comme moi na musala abeta guitariste moko boye abeta pe na quartier latin tala na tangi ko fallait pas mais quand c'était mendelo bamaki voilà wadi ya lobe bimi na monoko ya pas trop à propos du port kala mais est-ce que problème ngo peneza la nini problème ngo peneza nini oyo comme penasi na niveau que non atanga ya kufi ya tata yo subine ya tata et comme bongo parce que atindi ba finga ngaiti na monika moi jeune moko boye bana moko l'air kutu ngana bani musique lem su papa ne na mama ne na ba yeba na ka kutu na lutte mais azo finga azo binga nga popolipo otambla kana makolo otambla na guitare no na mukongo zane loko te patron no ya kala tambla kana sur Rolls moko asomba ngo soko 400,000 €. Mais pourtant on est bassin souvent na sina tanga revue moko ya Londres na mona page moko ba tie Rolls moko boye ba komi bato ba somba Rolls wana na kama akutulika mango balobi batangi bakomo moko na bosani bakoma mindele puis balobi avec une star ya DRC ya Congo Congo star yango JB Mpiana. OK. Natanga revue moko ndenge wana Rolls moko boye Rolls yango zo coûter plus d'1 million de dollars. Babi muntu bata bakomi bakoma basomba Rolls wana na kama yipena ke balobi bakomi na suka avec une star ya République démocratique du Congo, comme on a eu JB Mpiana. Talaga hier, ça a Rolls, il y a plus de 1 million de dollars. Mais il y a la carte à Rolls, il y a 400,000 €. Parce que batongo ba le cas, on a évité que les loyaux, ceux qui mouvement ne vendent des apps pour un passage payé. Qui va éviter ba innocent, bango ba tinda bango et donc les loyaux comment nango na benga bangoni ba impoli ma finger et comment le quoi profession peut profession mo rebima na kini wana impoli ma finger ça dit il faut un impoli faut finger pour y aller voilà pour aller il faut a finger tout ça na choité et ça mondial lelo ya ngwana comment na bible te na tango asuka bana bazanga boto sina bikolo nyonso faut poser en considération il faut savoir lire le temps. Voilà. Tout refagaté. Bible kako batmingi ba critique ka wana. Ezelo ka mundele te mundele ayibande atie ba kombo na ye ba soko ba Jacob soko ba Pierre soko ba nini mais eza azo ngo pa na biso. Voilà. Mais quelque part paye poli au regretaka moi neti makamonde sala mais quelque part étant mutu. Moi regret pesa par rapport à passage na yo par rapport à port na yo makambo yo sala au moins ce que le lobby n'a non au lieu peut-être au récoltaga au ba futa ko na musala no wana au moins récolter ne musu ba critique ba mafinga ba bilo mwande moi ngai bon ngana sa et le banango l'équipe d'anga JF JF il faut la personne de belé quelle grâce l'équipe d'anga quelle grâce phrase non alinga mingi j'aime quand j'aime mes lunettes quelle grâce donc biso bato yeso akofela voilà to comprendre na biso parce que yemo OK beaucoup mon a pas si beaucoup beaucoup ça difficulté makasi ikola kombo na ngai ouais donc nga ndenge naza matérialiste te ngai bambongo na pesa na nga mutu pe valeur pour na mbongo te so aza na mbongo na mone so ndeni te nga natala ka esprit ya mutu voilà niveau na ye amour du prochain ndenge nini bat na pia ka valeur bangwana nga eza te que so kozana ba kara danger ozana ba nini na pesa na nga yo valeur te parce que ça c'est passager to kufa ka etika la kanango so ya ki po na mbongo c'est school mais les va kufater ba Mitterrand banani tout ça là
Michael Jackson mais va kufater. Alors par rapport à l'expérience nous ya poli, les lots conscient que ko pesa les lots na ba jeune leader bato yo les lots baza ou ba jeune le ba sala combo conscient ko pesa bon par rapport à ba guitariste na bango. Pour bango baza ba guitariste ba autant soit ba na bango ba OK na bango conscient ko pesa bango par rapport. Mais oui, ba lungwa na nzela o ya mabe wana. Ba idée moko yela inga kuti ya moi nze moko le na ko yawa na éviter ce que idée moko ya susu. Ta délivrance ne viendra pas de Popolipo, Passia Pamba Motoe, Luka Elonganzambe. Ta délivrance ne viendra pas de Popolipo, Passia Pamba Dekoe, Luka Elonganzambe. Tangoui Fouenye. Comprendre? Il y a poli. Voilà. Toujours. Mais na rebongisango après. Mais il y a un moyen d'inga galer na wenanzela. C'est peu petit motika là quoi. Ah, tala ka. Il est monsieur là ko zo solo la au moins il est timide. Côté déjà là. Et pas papi gain boy. On récupérer. Ah, tout récupérer au passé. Alors on sait le ça. Donc balungwa na nzela yona ya mabe balanda nzela walanda eza bien te matérialisme eza et conduire bino nulle part. Botala kaka ba grand de ce monde. Pour ce faire pour mbongo Jésus Christ a botama na famille ya pas charpentier te. Donc ba kimbangu wana ako botama na ba famille à pauvreté. Parce que tala kaka ba Lumumba ba grand nom ya tolo baka pona Congo kaka nano ba Congo eza na valeur ba respecta ngo mokili mobimba. Lumumba Patrice Emery Lumumba omona Congo ne eza na ba balabala nyos na ba mboka tout presque ya mokili balabala Emery Patrice Lumumba izali ozomona mais atika combien na banque atika ba Rolls combien oyo bo fingi la biso lelo atika combien de Rolls atika ba avion combien et l'autre côté. Au moins, comme on a vu ce prophète, on a vu ce Simon Kimbangu. Comme yebana mnene ndengwana, atika ba immeuble boni. Tala kuna utala wa ifa na tala ikrambu. Atika combien na banque. Donc nous sommes été à la communauté. Comment beaucoup peut sa valeur na matériel boui na mbongo boui. Ils ont dit là malamu te tant aux joie. Foyer ba bateau au sala kana bango. Ils vont le bâtir que boka bolandenge moko. Hein? Na ko peut cet exemple kaka. Aux 50 000 yo so na yo ata 30 000 peut ça bango 20 000 ba basé bilé ba kabula bango. Yo so quand même na 30 000 c'est bilé. Que yo so nyon sur 50 000 nyon so yo zui na yo kaka mo tiki baninga bongo donc baza ba être humain te. Mais on dirait ça zombie ou bien ça moto. Donc quelque part bano ba ya aye pour toi kimi na baza bona raison. Ah mais oui, pour ça moto aza à l'aise. Talaka biso to kana bazaiko to zala ko yana bazaiko. Yeso tala ko yoka zaiko be ya wa moto akini. Non. To se passer to zaki na biso bien. Mondi za se retrouver na moi. Ni doko di se décourager kaka monika lisolo na betela ka yo ke non ba gabonais pena ba proposer pena ba sombela biso ba tongela biso ba ndako na mutwaza na nini na ye to za la pena bien stable pena stabilité contre pena kitoko président orchestre aboyi pourtant kutu soka animaki kama yemo kutu nation atende ngoso wana za fanatique na ye alingaka tongelele msu immeuble mobimba ya yemoko biso ka na banda ku na biso ka wana balingaka tongela biso il va ça so bien mais alingine yango alingaka ne yango te eza esprit moko na éviter so ezala ka utaka na nini mais bon voilà message ko lancer le lopa ya ferré na fali ko bisa bango nini parce que aux attendre bango mais bon bazali ba star ya Congo bazo sala lokumu ya Congo donc fali azo sala lokumu ya Congo na ndenge na ye faire pas azo sala na ndenge na ye mais bango mi balé bazo sala bango ba sala lokumu ya Congo donc ce sont des frères
ça ne sert à rien balandaka maloba ya bato entourage na bango balobaka wana te eza buzoba ekomene bango rien baki kutu bato mo bafanda akugler mo bakuteni na bango mpe ndenge nini ko omoni ke diske na nga wana bimisi wana eza bien mais oyebi ke nga mona komona eloko boye fale na tiango boye o mpe mosu alobi oui c'est vrai oza no na raison parce que nga mpe nakutanaka déjà na producteur moko kala tobebanaka leli kaka mpo na likambo omoi mwa béchange ya ndenge wana bozomwata bino nyonso me komponaka te eloko nini esalaka bakinoa ke nyonso alingi fo yaleka bato tu eza vanité comme na biso na suka na makambo nyonso tolobi nayebi te so na bino atuna oyo eloba suka oloba nini mpona tosisa émission na biso ya lelo te nakosukisaka na mwa conseil nakopesaka conseil na moto oyo azotindaka bato bafingaka ngai tout ça ye moko mpa komodekone nayebi te soki aza peut-être na mwa problème na motu eloko kaka na koloba kaka il faut abanga nzambe abanga nzambe parce que talaka batemps ekomi mabe faut savoir tout récupérer moi temps oyo toperda parce que tokomi na période moko makambo mabe komo ye ebele vraiment faut tobanga nzambe yango conseil na kopesa ye vraiment aluka elongi ya nzambe mpo toyokana bien parce que nga lokwa naza motu ya nalingi nzambe trop nalingaka koblesse bato te nalingi kimia ezalaka donc nalingaka bozobeyelaka te tolakisaki toza bana nzambe nzambe apesa biso mosala ya musique topesa yango mpe respect parce que eza bien te biso grand nom comme ça tobimaka na devant bato mpona makambo ya buzoba kaka il faut tolobaka makambo moko ya bien oyo ekoédifie peuple olobimisa baide moko oyo eza lokolo komoswana na peuple ozolakisa population na yo bafasi ya mabe c'est pas bon toyeba kobanga nzambe tolingana kwa voilà tolinga Congo obi na nzembo moko na reprena ya grand maître oyo na be yayemba Bomaler nayemba oyele nasuka nango nabakisaka mwa nzembo nanga moko refrain nango yalaka tosalela nzambe tosalela mboka tolinga Congo tosalela mboka tolinga Congo tosalela mboka topesa mboka na biso lokumu biso baartiste ntango tobimaka na média tolobaka makambo ya bien toyaka mpona koblesse bato te toyaka mpona koloba discours ya bien mpona mboka na biso mboka na biso eretrouve dignité nango tomatisa mboka ekende liboso so biso so toko baartiste métier noble ya ndenge wana tokomoya so na badiscours moko ya buzoba ya kokitisaka susu koblesaka bato c'est pas bon voilà moi conseil il fallait na pesa yango wana voilà soki le 25 na arena olobite mpona moi na biso fali ye aza na concert ne le 25 na arena donc tosouhaite kaka asala concert na ye ya bien eleka malamu parce que quand même ye azodéfendre musique na biso na ndenge ya bien mais nde conseil kaka fo alobelaka mpe mboka parce que na ntango ozobeta na place oyo bato baye ebele il faut bayokaka discours na yo mpe ozolobela mboka na yo bacomprendre situation ya mboka na yo pesa discours wana mboka na yo ezwa ezongela dignité nango parce que position Congo eza nango lelo eza tala kaka biso bato mboka monene ndenge wana tala niveau tokomi vraiment fali soko obeti concert na yo na kosepela ke ozwa mwa temps moko opesa pena discours pena ya mboka na yo mwa bikolo nyonso ekoya bayoka donc voilà ça c'est un artiste congolais azoloba mpona mboka na ye ndenge tomonaka toza komona Bob Marley même Alpha Blondy banani Lucky Dabi balobelaka mboka bakolobelaka mboka na bango voilà ok ya polito sisi na biso
pesa bato bambote nga na pesi mbote pa ya Ipei Diego Kao de London na pesi mbote belé Ipei Diego Kao sans oublier encore wana mutu na ngai Washington toujours wa Jerimbo na Canada grand pays 4 fois prêtre voilà voilà pesa bato bambote aussi sans poli voilà en tout cas pour nous succès na pesa bambote na leki na ngai motema conseiller Guy Mwadiamvita wana talagaka wana penza baleki nango na portaka na motema na opesa mbote na Eddie Betty un prince à Lyon na pesi yo mbote Jos Mondele le vieux Gaulois na tineli yo mbote na bosani pete Bouboul Iondela un blanc bien blanc yo moko yebi un blanc bien blanc na bosani te Mère Titi restaurant na ezaka na 4 chemin wana mbalo pena chuna ko na lia pena malu wana ngai talaka buna nga pena yango wana bon na bosanité papa Albert Mambu kaka na exotique ya mabena na Château Rouge wana papa Albert na biso bon frère na biso na pesi mbote yo pa to stop bloka yo pena ko ninga na suste ko talaka na pesi mbote na Chomi de Ber na Dadi Dario na pesi bino mbote Michel Ekanga chef coutumier na pesi mbote petit nanga Bob Kilonda na pesi mbote na ba nièce na ngai saluer ba mbote uti pa tonton na pesi susu petit nanga Joseph Mputu Mopatibi na pesi mbote na bosanité Edikas Dialunda wana vie na ngai penda ya famille o pena achaka azongisa nga na nzela so na meko tengama azongisa na nzela mutu musu na pesa mbote kala vraiment petit na nga pena pe mwana aningisaka Olympia Savané de Pichu de Pichu Savané vraiment na pesa mbote ya ebele petit na ngai so otika nga na souvenir ya kitoko ndeko gangisa ki bato na Olympia petit na ngai Savané de Pichu Savané de Pichu mbote na yo yango wana na pesi pe Pati Moubenga mbote le célèbre parisien aux yeux bleus aux yeux bleus na pesi mbote bon na bosanité félicitations na pesi na bosanaki yango na lelo pene ezongelinga sur esprit pona féliciter leki na ngai waze quoi pona concert no ya Stade des Martyrs to longola na ba idée to koma na ngai makambo ba plein tout ça mais prestation na yo suka vraiment mokako soir suka donc Félix Oazé quoi kende liboso koyoka ba critico ya à la quinoise wana ndenge to plein za musique artiste ya ko beta po ba consommer eloko ya ko présenter voilà ezate ke o po batondi soko lokola fulu voilà et puis na susika wana oleka boyozonga kuna chamuna voilà chamuna Château Rouge tout de suite Niata voilà en tout cas merci na bino bandeko bolandi biso toyambaki ya poli popoli pokulu to na biso ko tabandeki boyoki ya poli to zalaka na chaque fois soki premier ali toyambaka toujours ya poli po to ando continuera ko yamba ya poli parce que CV ya poli na lobaka eza banda leloti nga na comprendre ga eloko moko na émission to sena poli lelo eza kaka koluka kimia luka kimia na moto nyonso en tout cas merci na bino tokomi na suka pona lelo tokuta encore na poli prochainement pour tomeka kusolola allez tolobela vie bye bye nazalaka moninga na yo te aïe kitoko nakoma solo kolelaka yo jano lokola mwana kolela libele ya mama bapesi azali kotonga te mbuba ekosenga se batia miliki sereal toke atonga te atika kolela ayonga bien atika kotungisa na butue DJ Daddy Forme Bigantsumbu le prophète JM Service Isco Brada Berto Boivanda Awa Ato Ebi Kolamba Bamegaka kaka mungwa Cyril
Lempa à Soloa, Zéphiré Moulin pour les kamikazes japonais. Nani atombola mosapeli kolongai na mona ye aswa kuna bolingo te ngai na ndima ye labenga ye mo Kristo ye mobu ya Yawe. Amen, Alléluia, kembo na Nzambe. Fanel Batio, Peuple juif a gagné bango. Janon Pouba Masolo et Vanda. Nadia Mwenze Azuya et Pumba. Le code a été déverrouillé. Vasco de Gama Loboni. Rio Anika, Mwana Mama Filo. Awa Maïse Bongami Vino. Foti Bampeleti. Anita Mousswamba. Sandrine Tiama. La Panthère Noire Perside. Hortense Mbelou, Mamana Clémence, Charles Kabouya, Olivier Kayembengoy, Maloukai, Uji Bimpani. Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga Jean-Jacques Pagna mobali ya pembe Roger Madiata de Genève Alvaro Kamena Sako Matuvanga na Paris Jenga Molinga Johanna Angolana Mama Suisse ngai Sophie na lembi na mituna ya baninga bakosala nyonso mpona beba o ngai mwana ya suka na libumu ya mama mon mari est capable akosalaka nyonso kaka po bosuka mon mari est capable sekele ya molato nanga na bomengo nanga le grand maestro Tabonta grand frère ya Zigigi moninga ya Zinago pe ya Sonam eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te botuna na yoka mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongi ndako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na makete mbula nyonso nga nakendaka mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Junior qui sensit la force tranquille Antocha Korobela Samy Cointreau na Belgique Didier Sanda Anemas grand prêtre mère Anne-Marie Bichiloa loi de l'homme Fanny Kembo Helvétique eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te otuna na yoka Maria Kito mon mari est capable nalingaka ye nyonso nazwaka atongitako na sanza motoba baninga bakamwe ndenge nazwaka nzela ya poto ekoma Kinshasa na matete mbula nyonso nga nakendaka mama shokola mobali nanga akoka mon mari est capable nyonso nazwaka Mishingita Kongolo grand prêtre mère prêtre des prêtres Basel Yolito de Belgacom Royal Plaza Julien Koulamambo Switzerland Makambo Finga en direct de Bruxelles Tosali Kokoba Sebokoba eloko nini ebima na Kinshasa nazwaki te botuna na yoka mon mari
nous assister de loin ou de près. Vraiment, surtout au caméraman Jérôme Tata Mapassa. Et à tous les mélomanes qui nous écoutent, merci, 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 un grand merci. Sans oublier Moukouboua Pacheli de